Lingala News Magazine et sa information à Solo Solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tanama Solo, boucle, check. Ezalaki bongo mokolo ya le 1er août 2021 na Église Mission Internationale Foi en Action mifa na mokuse na mokolo monene ya mabondeli pe mama na likambo ezalaki deux types de personnes pour ta destinée. Oh elobamaki epa ya le pasteur Bienvenu Molongi. Bon séminaire à lelo to benyango journée moko spéciale. Donc journée spéciale oyo tozali elongo na mosala nzambe révérend pasteur Gis yenda zali paré na ngai yenda paré na na libala aza mosala nzambe do moni lelo to bengisaki aya ko le bas de la part de Dieu pour na bana nzambe bazala béni parce que église na biso a comme nango mifa mission internationale foi en action de esa vision moko et bandi awa mesuka awate poza international et c'est pelisaki bandimi ya église mission internationale foi en action pour la journée monene ya mabondeli na yango balobelaki lolenge ya bato mibale pour na destinée na yo na mokanda ya Genèse chapitre na yango 39 verset 1er pe na mokanda ya Exode chapitre 2 verset 1er kino na 6 le révérend Guy Statu apesaki lolenge ya bato yango tolanda siko nzamba bomiso koma ezalaka na deux catégories ya bato ezana deux catégories ya bato et une catégorie de gens bazalaka oyo po ba accompagner mutu akoma. Mais une autre catégorie à bateau, bazalaka na vie ya mutu kaka po ba empêcher mutu akoma. C'est pourquoi je vais vous parler de deux types de gens pour ta destinée. Et d'autres gens devront comprendre la destinée c'est quoi. La destinée c'est le destin particulier d'une personne ou une chose. Or photo qui te scotte ma destin est aligné. Destin, c'est le pouvoir de déterminer d'avance et d'une façon irrévocable la suite des événements. Donc, destinée est un pouvoir. Oyo nzambe a déterminé d'avance. Oyo motomokili akolongola yango te. Ya nzambe asia bongisa d'avance. Oyo yoko zala lobi. Nzamba yebi yako. Et nzamba yeba ke ngai gis na ozala mosali na ye. Bien que na bandaki na makambo na meki otanga ti na kati na anebo na yesimite et moi je suis un sportif na kana makambo masano kara un karatéka deuxième dan ceinture noire deuxième dan na karaté ceinture noire premier dan na self défense au benga jiu-jitsu mais je croyais peut-être ma vie kozala ndemwana et na moment o bazote yanga na mona ka logo les avis na ngate mais nzoka nzamba yebaki que Dieu a déjà déterminé d'avance d'une façon irrévocable la suite des événements. Donc ça va pour nous la suite ya ba événement ya moto ndenge oyo kozala. Na sima ya mobateli pate moko pe ya bana na nzambe ba réagisaki na micro ya lingi eleki malamu esikanga na simbi esika ya mwasa Potifar ndenge akoselaki Joseph abimanaye Joseph pe aboyaki kondima kobimanaye andimaki quand même akenene na kati ya kasho akangama mpona vérité ya nzambe na sepeli na mateya lelo elakisi biso mpe bato toza na mokili meme problème ekokomela yo osalaki te kangama kaka na nzambe kokwea na ekobo wana te fo okima ekobo wana okima yango vraiment ndima ta bakende okanga yo batio na kati ya kasho nsima nango nzambe akoya kodelivre yo na suka sete ebetamaki epa ya bandimi à travers moumbu na nzambe le révérend Guy Stati ke esengeli na mwana na nzambe koyeba moto nini otambolaka na ye po bomoi na yo mobimba ezala malamu pe ovivre seko na mokili oyo.